la chaîne qui vous édifie. Enfin, na bato ozomona ke baosambela. En réalité, baibino nous embêter. Mais tikana biso muto zolandanga bisiko zali. Il faut tika via lisumu. Tika yangoma. Tika lisumu. Bamesanaka nango te. Ozotambola na kati ya ténèbres. Ozolia na kati ya ténèbres. Vie na yo nanso na kati ya ténèbres. Mais Nzambe face à la yo grâce. Faut bima na vie oyo eza ya kati ya lisumu. Ndeko oza mutu oyo Nzambe akeli. Eza na bato babotama liboso no bakufaki. Eza bandeko mosusu oyebi bakufa. Mais soki oyo Nzambe azotika yo eza pour se repentir. Bakomi ko biso bapaster baprofete baokosa yo. Tokende basokola yo. Tokende kuna grand maître apeso numéro vie na yo changer. Oza na posa changement spirituel. O se repentir. Yango Bible lobi tokata bilamba te. Mais topasola mitema na biso. Est-ce que lelo soki Nzambe alakisi état d'âme moto ofandaka na ye? Nandimi te ke oloba te kolala pembeni na nga te. Osibongwama te. Moto akoki kosokola obi eza makili ya Christ. Yesu si asokola biso kala. Ozoluka basokolo wapi ndeko? Loi ya péché ememaka maladi. Loi ya péché ezomema condamnation. Loi ya péché ezomema lufelo. Na kati na vie na yo oza na droit te ya okota lufelo. Oza na droit okota paradis. Et l'autre est important la vie, il me dit chercher premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Oza na posa kokota lola. Tika grâce à Nzambe ezali kolo na yo. Longwa na vie ya péché. Yango nazomona bato ebele na kati ya internet. Makambo eza nango ya buzoba. Ya salité. Omona bato ba concentré ba olanda ngo. Batalaka mitakala. Batalaka buzoba. Batalaka biloko importante. Mais ezana bato oyo bien-aimé dans le Seigneur. Tant que Baruki va parler sur le péché, il faut landa pour attirer vie au péché. Yamasu, oko samutu, mon ko konsa conscience na yote. Ba kosa ki oso sacrifier moi c'est un kozonga. Banda kufa zonga te. Azonga te ndeko. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Mbote na biso bandeko nyonso balanda biso ba diaspora partout dans le monde entier. Ba couple pe bana Nzambe, le prophète Israël apesi mbote. Wana micro ezaki na Moussa na Nzambe, prophète Israël Mbambu. Waba kamba communauté pentecôtiste prophétique la parole puissante. Les gens commis dans Bassina sans fil, avenue ambassadeur numéro 43. A tozolo bela omesani nani tumso amesani na lisumu to bondeli éternel Dieu de grâce to pambola émission bonsoir landa biso azala béni au nom de Jésus amen. Tozana Matthieu chapitre numéro 3. Suite à nous parler sur les péchés. À ce jour-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les repentances, prêchant dans les déserts de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est approche. Jean, celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, lorsqu'il dit, c'est ici, c'est la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur,
eza na bato oyo bamesani na lisumu. Jean atelemaki tant que messager comme prophète alobi na peuple repentez-vous. Libota Israël mobimba kobanda na Jérusalem, na Judée, na Samarie bande koya liboso ya Jean mpona koconfesse masumu na bango. L'époque oyo tozali bien aimé, moto azopréféré na lisumu ke azopréféré ke azala na lisumu ke azala na sanctification. Moto azopréféré na telefone asombi atala bulumbu ya batu, iniquité plutôt ya batu, ke atala eloko ekobakisa implice na vie na ye le Saint-Esprit. Moto amesani koyiba, moto amesani kokosa, moto amesani kotambola na vie ya impudicité, azobosana ke bilobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Tika na bisa ndeko ozolandanga, nayebi tribu na yo te, nayebi ekolo oza te, mais eloko nayebi nayebi korevele yo ke omesani na eloko ya mabe wana mingi. Jean bato bazoya koconfesse masumu, Jean azomema bango na kati ya repentance. Est-ce que combien de fois ozotambola na kati ya salite oza na posa ya kotika salite wana me ozokoka kotika yango te? Na kati ya Paul azoloba mabe na boyi kosala yango nde nazosala, bolamu nazolinga nasala na kosala yango te. Saint-Esprit asunga yo abimiso na kati ya lisumu. Eza na bato ebele que Saint-Esprit aza te na nzoto na bango. Il y a des églises Saint-Esprit aza te na nzoto na bango parce que Saint-Esprit moto azosala ke lisumu ekola te na vie ya motu. Jean lobi repentez-vous que chacun de nous soit baptisé par le nom de Jésus-Christ. Jean zotala bato lobi les races de vipères, babenga bango ba pharisiens. Bien aimé, lokoso ebongisaka mutu te, lokoso ebomisaka mutu. Lelo l'époque ya lelo mutu nyonso akomi pressé, soit disant buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Non, non, non. Même nzambe akeli biso asala mokili na jour moko te. Ndeko ntango ozotambola na kati ya vie ya impudicité, vie ya lisumu, ozosala gloire ya nani? Je pense kozosala gloire ya tata na yo Satan. Satan te mutu akela yo, mutu akela yo ezali nzambe. Me nzambe aza na posa ke otika vie ozomeni. Eza na posa lisumu elobelaki eloko te, amesana nango ekomela lokola mai ya komela. Ndeko na biso eloko moko eza important. Bible elobi na biso eloko ezokabola biso na nzambe eza kaka lisumu. Les jours yo ozwa décision ya koséparer na magie, ya koséparer na sorcellerie, ya koséparer na vie ya impudicité, c'est-à-dire le jour wana histoire ya vie na yo échangé. Eza na bato bamisepelisaka bango moko na toilette, mwana mibali aza kosimba ye moko nzoto na ye. Bien aimé, mwana mobali aza komisimba bango na bango bana mibali, bana basi baza komisimba bango na bango bana basi. Ndeko tikane biso eloko moko,
mokili ebebi te bato baza ya kobeba. Et na vie na yo oza na droit ya confesser à cause ya mbongo oteki âme, à cause ya succès oteki âme, à cause soki ya nini ozoluka oteki âme. Yango Bible na moto gagné nyonso âme neza perdu. Eza na bato mosusu batambola na inceste. Mwana mwasi oyo azolanda nga papa na ye azwaka ye par force. Papa na ye azwa ye par force. Mwana moki obima na mama na yo akobota yo. Inceste esalama na kati ya libota. Baviolaka yo. Mwana cousin na yo abimaka na yo na âge ya 16 ans. O papa to banosa bajia mama na papa. Non. Babebisaki vi na yo. Eza moko ya inceste. Oeza na kati ya mabote ebele. Il y a beaucoup des hommes de Dieu baza ko encourager inceste. Ndeko. Comment papa no abebisa vi na yo. Tika na ebisa yo. Sorcellerie eza armement des ténèbres. Il faut bima na vie ya péché. Ozumi tia drogue na nzoto. Ozumi mela biloko makasi. Tala citation ya vie na yo. Ozo zongola ngwe. Ozo sanza. Ndeko. Soit décision. Soit décision. Ngonga na biso ebelemi. Mutu nyonso azolanda nga aza na ligne. Nzamba ebisinga na ebisa yo. Moment qu'on se repentit. Moment qu'on se repentit. Comment les gens bazo kende consulter Satan, bazo ke consulter ba marabout, bazo kende consulter biloko, bakata o bakamo, bakata o bakamo, bacha o basinga, bazo ke na église ba obimisa bino biloko na nzoto, bazo ba nguya na Nzambe. Vous en kati ya péché. Ils en a battu sur un message na mari de nuit, un message na femme de nuit, un message na mari de nuit. Ala na droit ko zwa libala te. Pona ni parce que message na mbala butu. Et vous mi afanda na mbala butu. Ne na tout na yo question. Mbala ngwa butu yo fanda ngane apesa mbonga libala panani. Ndeko tika ne biselo moko. Vous en a c'est à malédiction. Mais il faut bima na kati ya malédiction o bacheyo. Il faut bima na kati ya loi o bacheyo na kati ya libota na yo. Yango mon David a lebi maman na nga botinga na salisum. David a tout ça l'effort en kabana lisum. Azo reconnaître que azana salisum. Bien metikane bisande komo ozolanda ngai. Bien metikane bisande komo ozolanda ngai. Vie na yo ezo senga te continue na vie ya lisumu. Soki yo okangami na Nzambe, Nzambe a changé histoire ya vie na yo. Yeba kotambola na vie ya sanctification. Ofandi na bato ba hypocrite. Ofandi na bato ozomona ke ba osambela. Mais en réalité ba ebino Nzambe te. Mais tikana biso muto zolanda nga bisiko zali. Il faut tika via lisumu. Tika yango. Tika lisumu. Bamesana kanango te. Ozotambola na kati ya ténèbres. Ozolia na kati ya ténèbres. Vina onanso na kati ya ténèbres. Mais Nzambe face à la yo grâce. Faut bima na vie oza ya likati ya lisumu. Ndeko oza mutu Nzambe akeli.
eza na bato babotama liboso no bakufaki, eza bandeko mosusu oyebi bakufa, mais soki oyo nzambe azotika yo eza pour se repentir. Bakomi ko biso bapaster baprofete baokosa yo, tokende basokola yo, tokende kuna grand maître apesa numéro vie na yo ekochange. Oza na posa changement spirituel, ose repentir. Yango Bible elobi tokata bilamba te, mais topasola mitema na biso. Est-ce que lelo soki nzambe alakisi yo état d'âme moto ofandaka na ye, nandimi te ke oloba te kolala pembeni na nga te, osibongwama te. Moto akoki kosokola obi eza makila ya Christ, Yesu si asokola biso kala, ozoluka basokola wapi ndeko? Loi ya péché ememaka maladi, loi ya péché ezomema condamnation, loi ya péché ezomema lufelo na kati na vie na yo. Oza na droit te ya okota lufelo, oza na droit okota paradis. Eloko eza important na vie, il me dit chercher premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Oza na posa kokota lola, tika grâce nzambe za likolo na yo, longwa na vie ya péché. Yango lozomona bato ebele na kati ya internet, makambo eza nango ya buzoba ya salite, omona bato baoconcentre baolanda yango, batalaka mitakala, batalaka buzoba, batalaka biloko moza important te. Mais eza na bato oyo bien-aimé dans le Seigneur, tant que bayoki baoparler sur le péché, il faut landa po atika vie oyo azo péché ya masumu. Okokosa mutu moko konsa conscience na yo te, bakosaki oso sacrifier mwasi na yo kozonga, banda akufa azonga te, azonga te ndeko. Maladi ozobela eza ya yo te, batio yango kocha, batio yango kocha. Koma bana oyo yo baoviva na kati ya péché, na kati ya lisumu. Les premiers tirs les 30 osalaka masumu combien de fois? Âme na yo eza salite, il faut purifier âme na yo. Ndeko mutu mususu bien-aimé dans le Seigneur, aza na poto, mais aoviva na kati ya lisumu ya Sodome et Gomorrhe. Ne fiske kaka po aganye mbongo, aobinela bato bulumbu, na nsima apesi ye mbongo, mbongo yango echange vie na yo te. Tika nebisa mutu moko azali awa, mokili eza na maboko na yo te, mokili eza na maboko ya Satan te, mokili eza na maboko na Nzambe. Moto akoki kopambola yo, kochange histoire ya vie na yo, mpe kolimbisa masumu na yo, kobimisa na kati ya condamnation. Moto wana kombo na Jésus Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Bisiko la ndinga bien-aimé, n'a parlé sur le péché, n'a parlé sur le péché, au messani trop, la vie, ya rocha trouble na ba faya bato, au messani trop, la vie, ya lokoso, au messani trop, la vie, ya lokuta, au messani trop, ya roboto la basi ya bato, ya roboto la mibala bato, au messani trop bien-aimé, ya okota ba boîte, ya okota ba place à mabe, au messani trop kokende pa banganga. Lelo na ndako na yo oza na biloko moya ya banganga, eza na chambre, na ndako wana bombango na plafond. Ndeko nanga ekopeso nini? Bamsu bana biloko uta na ba village natal. Tata na ya tendeka partir village. Bamsu bana mafuta bazo pakola. Bamsu bapesa bango mai. Bamsu bapesa bango ba poudre moko magique euta soki wapi. Bamsusu azokanga ndako na kindoki, azokasa soki atie bakisi ndenge ndako ekangami. Non, non ndeko, tala age okomi nango, eza age osala susu vie ozosala wana te, eza age ya comprendre que non, il faut na changer. Ndeko,
babokolaka lisumu te ndenge nalobaka babokolaka mpe maladi te. Soki moto aza na fasilité ya kokosa aza lisusu ya nzambe te. Bato bakokosa en public, bato bakokosa meme ntina kati ya baeglise, bato bazokosa meme na internet. Bien aimé, tika vi oza nango ya lisumu ekomema yo mosika te. Liboso ya nzambe okosamba ndenge nini so okufi. Jugement no ezala mabe, nazosenga na yo oselepenti, obongola motema, molimo mosantu atushe yo, otika vi, oboti bana, me bana oboti bango nyonso batambola na vi ya mabe, okolela miséricorde na bana na yo. Oza veuve, mais au marché comment tant que veuve, mais tikane biso lelo nzambe a capable ya okota likambo na yo. Wana ezalaki message ya moseni na nzambe le prophète Israël Mbambo. Père Céleste, na pamboli bandeko balandi ngai, tika miracle na nzambe e accompagné yo mutu ozwi makasi ya kobandone vie ya mabe. Grâce à nzambe ezala likolo na yo, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tika ete molimo santo asimba yo ozala béni. Wana ezalaki Matthieu tote yango na Matthieu chapitre 3 verset na yango premier. Que Dieu te bénisse. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.